Charlie Prince là, si la bande Noëlla a gagné en français. Charlie Prince a encore sa bisous. Ça il a veste. Ok, mais la musique. Il y a le bailleur, le professeur n'a pas tangi, ça même modèle Noëlla tangi ça en français. Et ridiculisé. Mais on a l'élo, c'est fallu pour pas. Il y a les jours où on fait rigolo à Kenda. Le temps normal Kenda. Banda fallu trouver ta concerné ah ba mission musu ba meka ko betati mikolo fallu obetati yo moni mutabeti donc bon merveille renvoyer et beti poto ba on nyo c'est to simbaté si ba bengue fumier de chambre on était à grand frère aussi c'est bien ah mais la coupe de cigarette c'était bon chambre on deni chambre mamba bovati Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyo bake et y a une idéologie à Sikadok. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate nga so molika mbo eza bien pour na nga moko na juger que eza bien 60% na salle yango non nous on banga te na YouTube tade kuluma ya camarade nga banda na ebise ke musique simbate a blokanga est-ce que na kotangelo ko mutu mo ba osinga bo solani facilement parce que a se racheté déjà l'affaire Sarah Tola mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondition nyonso mpo na kopema na elengi nyonso yango yo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette engai ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia mai ebimaka ntango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omelie eloko nyonso oyo kolinga kasi mpo na bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune na Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui Prismo boya na mbongo tamisa ta $100 na pesa par rapport aux journalistes na bisa moi $100 na pesa nene ya kelokelo $100 na yo na compte ya film nene ya kelokelo joyeux anniversaire yande mona biso toda ba journaliste to linga na rapé nene ya kelokelo mama siki toko boye na yemba ta joyeux anniversaire joyeux anniversaire Nénéa joyeux anniversaire bazozo nasir Nénéa kelokelo afi à lava o eza muke pa na yeme on azaki nango on akokai nango yango na pesi Nénéa
Papson Makungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali à on va te là qui est amoureux donc malambo est que bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina, pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te, et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Merci à vous, nos fidèles internautes de Film ou Film News. Je pense que vous êtes si nombreux de suivre Peggy Titan, le Parallèlo France 24. Un grand merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci à Whisky Mouche à la régie finale. Merci aussi à mon papa JP Bati qui Kokwa Bawarian depuis Lyon. Un grand merci aussi à Yafiston Koloké, l'honorable depuis Paris. Et pourquoi pas à Jérémy Massoudi, le papa de Jaden Massoudi et Jérémy Massoudi depuis Paris. Jo Lili Atala en chair et annonce. Bana poto bana le monde entier. Odi na kamwe. Nzo kande nene ya keloke la rani na bakamati ki toko bo. Parce que à toi et pas naïe, c'est notre consoeur. Alande on a biso a moi si pour na nimité bande gozalara ki brosa la ba anniversaire. Ba yebi ata siko ko fanda la te, ba yebi eloroté, mais biso par rapport il y a ba confinement on a ba couvre-feu to bité. Tokene to sepela elongo na ndeko na biso nene ya kelokelo o mokolo alelo ezali anniversaire na ye déjà na opesa ye déjà mbotama elamu nene ya kelokelo o nazana ye awa joyeux anniversaire nene ya kelokelo. Merci Peggy Titan, merci ça m'a bien. Oui. Oya bon anniversaire maman. Merci beaucoup. Mais na bato balinga nene ya kelokelo je pense que ba bazar mais belé le photo le bango vérité aux ali parmi ba filles prestigieuses il y a internet au ma au batalemaka au bat ba yebi surtout yo kota ba warion même kota ba tutu ba longola ko ka mine pour la vérité n'habite message no ko passer le loza jour en botama nao parce que ba date non c'est la signification c'est que lelo nene ya kelokelo une année de plus na yebakiseli sagesse 40. Vous allez en avoir déjà. Ma sagesse, intelligence, façon à se comporter devant battre. Bon, c'est très important parce que hello Moussou. Nous avons bien comment on a facile à il faut comprendre. Donc on pose ma camarade qui toi quoi. Ma camarade vraiment à classe, mon sentiment que au camarade. Il y a que aux zozo, mais au sentiment que au camarade intellectuellement parce que vous avez entouré, vous avez entouré pena battre bien quoi. Ah oui. Il faut quand ça mon l'école c'est bien. So quand c'est IS, on va dire IS. Au côté il facile, on facile. Au côté
B campus. Ça dépend à côté de mon kende, non? Mais bana facile bana mo réputation mais moi ma bien. Artiste moi voyez Nzembo moko boy, artiste moi yemba Nzembo. Bana facile, bana facile. On est bobima la moi réputation moi ya ma bien. Écoute, souvent dans la ma réputation ma bien. Ba ma réputation ma l'ambassade na moni ya. Sous réputation de bon gars. Na mona facilité, baga si ça te pas si ça te nga ko ça te qui ma Sikoyo. Aza réputation ma bien. Non, réputation ma bien. Siko. Mais na ba camarade nous ba utaba facile tout temps tata moi na exemple le one de mon absolu Glorio Langi avec vraiment parmi bateau banda ko sekisa ko fingisa bana facile parce que banda lo ba même yi français alors lo ba malungate makambo ebele comportement aussi. Mais ouais puis que Glorio Langi nga beta ngam na côté la kao obiki poazate. Pour ça zaki à ma bête yo. Oh menga na manque à respect au ça. Manque à respect ça le bat ba mona kat ba il facile kango. Il facile kango parce que ça c'est ta formation. Ose est-ce qu'on a le bani. Na bi ke yo ko lo ba pe mabe jamais. Toleki. Nene akelo kelo oza devant caméra. Na ebité année oyo nyonso ndenge to banaki en depuis janvier. Et là on y a mabe nene vraiment na internet au fan dit ma bolelo aux autres regretter dit et là il fallait pas na sala le jour anniversaire non lingama on le va mettre devant caméra ou bien élément moi ma bénéné à salaki ou bien loko moko boy tout ça qui néné vraiment na minute de jour anniversaire non peut-être ko senga pardon peut-être même sous bateau pe ba ko senga pardon non senga te ba senga pété toi avancer car mais toi na image mo be likana kito lo ba par rapport à néo bandeko oui ba chinois ou ba soutenir Karine Mokonzi balobaka presque babiloba basali leur même ba émission tout le monde répondait ba touté tu na répondaka o répondaka mais baloba ke nene ya kelo aza moninga mabe ali akasese yo yebine comment basali la campagne na ba chinois je m'en fous donc quand tu nanga na ibonte je m'en fous mais autant bon tu poses ça l'émission pour na baté yo de moninga malamu wana mona été parce que balinga osa makambo po sepesa batunga sikona sala ngotenga sala makambo nga na omona kiza bien pona nga so zelinga sala kampo na sepesa songolo pakala na sango te nga so moli kambo eza bien pona nga moko na juger que eza bien 60% na sala yango apparemment vous êtes hypocrite Pourquoi ça hypocrite non banga non nous sommes non banga te na YouTube parce que t'as toi qui belé bon mais nene avec le colozo qui vraiment audace il y a au téléma devant baza plus de milliers de personnes il y a au lobby là bas Kassit pour moi on a en plus on a bangoté au comprendre son on a bi que likambo eza ngani ya na bi que eza bina bo ngolo bisanga o que eza z donc ngapena ça na bino buzo ba moko non ngana lo ka awana bon mata bo quitter l'essentiel ngana lo bi on ngana yebi donc ba chinois baza on fanatique il y a Karine non ba fanatique il y a Karine ba soutenir mutu ava fana mutu ata mutu na bomi mutu yo côté le kaka et to tenir bango peut regarder ça normal au moni donc ngai ba ko changer opinion na ngate ngaso ki likambo ngana surtout ki na yebi vérité bino boko yo bongo tinga ngote pona sepelisa bino una kota na ba penser de bino bozo kanisela non intention ni même nene ya kelo on a rarement na ba émission comme plus na ba direct ils ont intention et na boya na po musique on peut marcher na sous tes seigneurs musique et marcher sous tes musique on a fallu entre nous parce que bloc on yango tango ba fallu ba tu biso ezo déranger bango nene ya kelo po na YouTube to kosa te faut fallait quitter que mataki siko nga naza mieux placé à chaque jour naza mieux placé te à chaque jour ko ya ko ba fallait et mara quoi que po boye pour na ko éviter na kati na YouTube na ngande naza bon côté banga mono nto bina et ça est le côté donc y on a éviter parce que tant ba ke to te boye mikolo banda fallait to beta ba concerné ba mission so ba meka ko betati mikolo fallait obetati yo moni mutabeti mais nene à part la culture tu peux aussi embrasser d'autres choses bah si j'ai belé na internet on est professionnel na meka ki ande na ba mukama te mais comment on fait na émission pegi titan na ko mo kenda nga o pesa nga ba daje ba Noël chani wana ba biloko wana ya ba ni bakango tamba ma musique ya to ebi prix 350 ya politique nous allons inderengati non oza mission ni na mapa makasi musicien moni maké depuis bana carrière na yo surtout il y a aux chroniqueurs culturels au mona maké yev mama kanga plus
musicien nga déjà naza pas trop ba musicien Plus le monde a pas grand frère no fali poupa. Ils ont parti pris tout, ils ont vraiment même sous qui au CPLA non a fallu yango bimisa. Non. So bolobi bongo boko saka. Parce que nga ininea. So bongo na ngapisa ba fali poupa. Na kenda répéter fali poupa kamba moko. Banda su pe banda na botama. Na kenda répéter fali mba moko. Ba concert a fallu où nazo ke d'avant. Mais avant que maman YouTube. Na okende na ba concert a fallu oyo. Ngane na kutu naza mingi na Chouchou Miyake bi artiste na Chouchou Miyake na pesi artiste na ouais Chouchou Miyake tade kuluma ya kamera na banda na ebise ke musique simbate ablokanga o comprendre c'est que on tade a commis au samedi na liloba maza à Kinshasa a où déjà Turquie il est à Kinshasa azongla même déjà ba répétition mais yo mo yebite ke simbite mama tade simbate il y a pas de vérité peut blesser à radio mais c'est quoi ya solo yango wana émission tout ça là qui est blessé qui peut battre mingi même qui na bien eza ponte omoni tade o na ndenga TV mais ndenga solo mais ke ya tadi pona na tanga na lekine depuis 5e primaire tana on comprendre na ndenga ba africain aya nanga po ya camarade no aya no omoni mais na ndenga musique esimbaka te ale Chouchou Miyake mutu langa on comprendre mutu nanga artiste nanga mais en salle promotion té mais ba pe ba ko ba ke Chouchou Miyake pe simbité OK ngamo no ba ba to ba lo ba ngamo no si yo no si so maloba té so salle promotion té simbité banda pe na banda oyemba ngo wapi yo ba si kona lo bani ce qu'il fallait je sais pas que ça banda ba kitoko mais ngamo na c'est que déjà que on sa promotion té ngamo na so pe na ese bolé ce que na OK na otiko boma yo na télévision na oyebisa no bangete on a yebisa ki ngo boy Miyake banda esenga ozoya banda mois d'avril mai juin si to comme na juillet on comprend so au boy no vérité c'est que la sandeli na ba ka yo likolo te likolo lelo mukolo comme bato mususu to loba mais ndenga lelo c'est fali poupa et les jours on faire rigolo kenda pi na temps normal kenda bon tous de l'harmonie tous de l'harmonie peut-être mais c'est qu'ils ont simbaté non le na tiki na ngango tiki na YouTube tout passe est-ce que nene oza fimo boye au pardonner rapé sur le lopé tout moi salon mabe avec ce mot pardon tu pardonnes facilement naza kuna bakanda mutema te ponga mona loba mingi est-ce que na kotangelo comme mutu mo ba osinga bo solani facilement parce qu'il a assez racheté déjà l'affaire Sarah Tola. Événement, Panapoto, mon papa Sika est hier pour la première fois en Europe. Bon vivre événement Oyo Maison double S Pro et organiser mon bangena concert samedi le 13 novembre 2021 sous Kana événement à Ouana salle prestigieuse double mixte avec l'artiste Fabrigas Maestro, le maître de tous les maîtres, le métier noir de la musique africaine, artiste Oyo Atika musique na défaut pour nakopesa elengi à Ouanaville, ya Lyon de l'avenir Ban. Mokolo ya samedi 23 octobre 2021 avec l'artiste le plus spectaculaire de l'Afrique, Félix Wazekwa. Mukua Bongo, monstre d'amour, S-Grave, Michael Jackson d'Afrique, Monsieur Google. Après 10 ans d'absence sur scène, à Kosepeli Sabino, Yelongona Orchestre na ye, Cultura Pays Awana Centre Culturel, Yelodissé, na Lyon, Pissignan, Ekoyina Mabe, Rumba Obokopina, Palado Madame, Palado Messieurs, Boko sentir Betoué Bao différence yena. Kolinga te babetelo li solo, Eyokanie, cœur de bandina yo. Nous allons prendre la sarate. Sincèrement. Mais vous avez dit que vous avez une rigueur plus. Non, vous avez une rigueur. Nous avons une vérité. Na lobby boy, na Sarah to kuta na pas plus de 3 fois na vie. Na bandé yango dessus. Na Sarah to za ba camarades te. To tambola te to kena so bata bombo ensemble te. Moi les arabo kuta na quelque part, que to so bata papier mouchoir ensemble. To ça lango te. Donc, batunde ba interpréter que on va be ne ba moni nene ya aki otele poison siko loko la conscience nanga. Et ba kike na kenda ki prison te.
nakende kotia poison te noki kose justifie te balongo ya babiki bamoni yanga nakende koyiba na saki ya mama mo $400 lokola conscience na nga eyebi ke nayiba na saki ya mama ana te nakose justifie te bolobi me ngai omoni soki yo peut-être bolinga bokole mutelo moko mutalo esa no vérité bino mpeso bino ponga makambo YouTube na yebi yango penza nayebi ke so lingo sangelo ko boy so na refila salo boy ezongelo boy mais naza na problème na sarate naza na problème na sarate to swana te omoti akoti makambo ngana non to swana te na vie to discuter te. Est-ce que Néné ça là déjà mutu mabe parce que na ba coup monter ba bande ko monter le zaki d'abord à faire qui moïbe à faire poison. Est-ce que ça va bilo mususu au balobana Néné n'a jamais fait ça dans sa vie. Nio se balobana na salon te. Oh bon balobaki naza parfaite te. Na sala ka mabe. Mais na sala mabe na baninga nanga na famille nanga. Na batunga na sakana bango nde to sala na mabe. Mutu to za ba camarade te. To tambola te. De to so ba o traître. Pour na traître na trahir mutu. Ça que fona ba secret mutu wana. To zo tambola na mutu wana. To zo le après na ye ko trahir yo. Mais mutu nyo so wana ko mate. Na ko trahir yo na ni. Le nyo so to ba loba ba mo ka ndem ba yebi. Le loba propos sara to la comment loba comment bon so moni ke bango na eloko basalaki le loba potani yango c'est pour cela ndeko na sara to la na ba kabal nyo so ba montelaki yo yango na tunyo est-ce que lelo aurait ko pardonner sara to. C'est qu'on a pardonné que faut nous amener un problème là. Là on a problème là. Mais déjà le tout wana ba montelaki. Non, et ça que au sein de tout poison et tant yo tindaki okenda même yo mo juste en prison. La bien. Si bazaka ezanga na motema, ezalanga na motema te parce que makolanga nene ya ekota prison te. Donc siko nga mutu pa na yebi ke na bonga mami balete. En fait, moi na ba YouTube ngola tsa mutu kazaka moko boy. Ngai na bonga mami balete conscience na yebi ke na comme na prison te. Siko ata ko to ba tshelo poison nga ni na kati. Donc et ça n'a pas cité et chacun a été pour n'avoir que la salle à côté. Na makambo banga bazemi so motali na ba direct na mona salaka. Na lobaka ngo très bien avant abi ba ko lobaka moi na poufi. Le ba yo rejoindre nga na seconde la tante. Moi temps. J'ai pas le temps. Comment on est après tout il y a Sarah tout là maintenant c'est Angelica Madeleine qui attaque toujours à Néné à Kelokelo. Tout mon affaire ngo ezaki mamba Sarah mais comme ils sont dans la moussoussi yango ezalani n'est pas Néné à Kelokelo tout le monde il faut y a kaka à montrer tout le monde a madame Angelica n'a pas problème on est koloba. Laissez les morts enterrer leurs morts pardon. Néné à Kelokelo. Néné à tout le bas que les louvres man quand internet Néné a na ba conflit na bato. Faut que le bas vraiment. Pour ba conflit tous ba camarades. Là tenga ba camarade na internet. Ça bon baté. Camarade ba ba ebi monsieur la carré. Tena gloria. Mais dernièrement, tout le monde a une vidéo avec Fiviette Mayamba. Carmen Odia, vous savez la même vidéo et Tambola. Tout solo la très bien. Très bien. Faut ça la différence. Baba concert. Na mon connaissance, na camarade. Parce que na ba Fivette, na ba Carmen. Na obete bon problème na ngate. Si si. To sur la maramba YouTube. Quand tu carry dans un camarade nanga, le roi le ba mingi na ki faut bete son na ngate. Mais à sa camarade nanga. On comprend. Mais tu so la très bien, so ton esi que don na tu kenda nganda te. Omoni, tu kenda que tu keko staffé na bango te. Ceux qui n'ont luka bango ou ba yo luka ngeza kana cadre, soit to ça direct, soit to ça émission c'est tout. Mais à part Wana, vous avez une place, vous avez beaucoup de gens qui divers, donc ils ont beaucoup de gens pour la émission. 99% ils apprennent la émission. Pour ne pas dire 100%. Je pense que Batbamon a une ambiance n'a pas l'air Néné à Kelokelo. Mais Néné a toi une rubrique mon robot derrière le dos. Va répondre à un vrai ou faux. Autant on l'a beaucoup à droite. Oui, on a toutes nos questions. Oui, on a toutes nos questions parce que Batbamon a la biso au monde entier. Je vais bâtir à la biso. Jérémy Massoudi papa na Jaden Massoudi à la biso. Batte belé maître gauche à Dia depuis Paris. Grand frère il y a Sandrine Dia na Robank. Tout le monde a le beaucoup non, on a tout la question. Néné à Kelokelo, vrai ou faux? Néné à Kelokelo, c'est une femme mature, responsable. Vrai. Vrai ou faux? Néné à Kelokelo a un enfant. Vrai. Vrai ou faux? Néné à Kelokelo n'est pas encore mariée. À Ozélanda. Faux. Merci beaucoup pour eux qui ça. Néné à Kelokelo, son atunio. La question est là par rapport à comportement et à l'internet. Tout le monde a dit que Karim Makonzi la baronne ou le baquet.
la mine. Par rapport à ma vidéo, mon micro sur mon internet, est-ce que via internet, il faut à la légère, il faut à la sexy, ou là que ça va partir en autres non internet, mais c'est vraiment essentiel parce que internet c'est du buzz. Est-ce que moi je suis assez respectable, je peux faire Babylon par rapport à internet buzz n'habité? Non, ça. Mais tu n'as rien à reprocher à Karine par rapport à tout le monde dit ma vidéo par rapport à ma lobo à loba ina kofi. Tara ba moni mama belle à Karine Mokondi la baronne quelqu'un qui a salon émission ma belle à Karine est tellement beau. Mais est-ce qu'il y a un biseau toi tant on monnaie ba image on est là on est le bel accueil. Je comprends mes arts. Est-ce qu'on est qu'à camarade donc on reprocher devant caméra. Oui oui. Non on ma belle devant caméra. Devant caméra dans le bakama là mon pour tout soit naka oui bien Karine je sais très bien et le retour na réponse au peso devant caméra té ya wana na boya ko yambo na téléphone ni ana surprise po on a yebi auto sololi to yebi on ka biso bana na tsina ya ko lo bateke na sala ki boto ezala ki bo yemo mukoli kamba sa bémission bon il y a un téléphone à s'expliquer. Dans la vie, presque tout le monde a carré, presque internet, tout le monde a faire à sexy. Même si on a une image qui circulée, il y a des gens qui sont journalistes. Parce que par contre, on a des gens qui sont rappelés moi. Vous êtes sûr qu'il y a des garçons qui imaginent bon bima. Mais déjà, on a moi mobile bon déjà qui est en salle. Showbiz et Simbi Monde. Non, mon toi, on est l'autre côté. Est-ce que c'est showbiz? Exactement, mon toi, on est l'autre côté. Tu as lobby, mais c'est une journaliste vraiment. Yo critiquez ndé. C'est ça qui sont critiqués. Tu n'as pas critiqué. Il y a pas critiqué car bon, bah cette vidéo moi ben pas mon bali. Que ben yo sopo penjo. C'est quand on sort le comme tu n'as pas la jamais par rapport na yebi nini. Vidéo na yezali à lobake, na la colle na église. Na pas mo eza. Koloba non te. Baloba mabanga ndote so no si so kate bayete. Sambela rake, nzamba protéger parce que mon climat est comme belé. Vous comprendrez? Sambela que nzamba protéger quel que soit passé au coin na ba tentation de sauter. Mais koloba jamais été. Mais n'habitez ndeko mobali wana est-ce que on a un conseil ko PC par rapport peut-être à démoraliser na minute vidéo na pe muta mission tito ki babi ke bande ko na biso pa poto ba ko mo sinde so ba touche parce que ba benga biso pe batanzala mo ba $50 ba $20 on va utiliser mutu mo mais ndenge to ki selon sauce ke ndeko na biso mobali wana za batu ya poto ba tinda ki mbongo pona alala na mona mobali yango garçon na ni muta filmaki mais ba mita mabe mais bon on est le rôle ba te makamba bongo pa na trop kokota to nga makambo za trop sensible na lingate parce que na éviter le rôle ne comme ça que ti na niveau yo luka ko sala bon parce que tout total ba vidéo na iti kaza ko ba kakola na église anyo kwa ma boy mais donc mambwana etangate am kolo am majeur mabena malam conséquence et que jamais que conseil au monde et comme lié et puis ça peut bino na biso nyoso mayele ke ba tapoto ba sala ka batu te na lobarango bango ba bundisa ka batu bango ba kabola ka batu ni quoi ba 20 na ba 30 na bango nene akelo le tout monde a fallu pour pas actualité zate à lobby l'autre parce que comment raso fallait à kosoli ba tout bando sala ba émission n'habite so monaki Charlie Prince autaki ya artiste abo ka fait rigoler Jésus des nuances par rapport à émission est-ce que tant autre qui émission santé qui moi sondage moi ezaki Charlie Prince là si la bande Noëlla a gagné en français Charlie Prince ça ko sa biso ça ina veste OK mais la musique il y a le bailleur za professeur nanga tangi ça même modèle Noëlla tangi ça en français et ridiculisé Noëlla madinga par rapport à débat au basala Charlie Prince te bika ya le ba français dans l'émission Charlie Prince comme sous muto linga le quoi biso atikeli Noëlla français il y a d'abord gagné donc bah tu me dit que émission les acquis sans actualité est-ce que c'est vrai et côté non on est né à quel mais actualité zaté avec artiste azaki na message mo roté à communiquer message mo capta qui bande côté capta qui ba fidèle internaute nabi d'accord asa ne logo to sala o fallait ça la poya langa comme comment on fallait vendre kimia et là que zate makase zate pardon actualité zate ya Charlie Prince a si là dans la si c'est carrière asa ko ça français et na killer il y en a killer mais killer a dit qu'un garçon très intelligent azo contrer ka ba fali a dit azo ba plus ba vérifier parce que nga dana ebisa ko ponga na nzime ba chabiso na plateau moko pour na nzime débat na lingala
ba français na mabéana lo ba débrouillard wana. Bon, j'arrive pas à cause ça biso aïe français, yé professeur, yé waouh. Donc il prétend c'est comme s'il parle un bon français. C'est parce que moi il était. Ndeti bango ngazo kanisa bazala kamayele. Alors que ba mayele était. Nene ke lequel na surtout comme chité. Na zigamba ki ndeko ki sinzora awa. Na tuna ke par rapport ndeko na biso fiston coloqué da grand frère. Na bité le à propos oyo fiston coloqué a bimisa. Je sais pas ce que c'est la vérité. Deux arelo ko moko boye ka monter ba yo la télévision parce que na mona ki sinzora ni va le bikabi bon bazo ko safali. Mais Marambo a l'oba qui par rapport à l'injustice, par rapport à Makambo, Kofi Olomide, Sala Fali, pour pas Bango Babomba, les lots, comme il a point à Rubim. Parce que c'est insensé que les locaux qui ont besoin de la division, Kofi n'a Fali, et donc il y a une résolution. Eh bien, qui s'en jouera, ville et Yangwana, bon, il y a l'obani. Pour c'est faux déjà qui s'en jouera l'obani, la mission n'a pas besoin de que Fali Moutamima, fiston coloqué na poto. Mais c'est faux. Fiston alors, il fallait ça attendre en France. C'est là. Fiston Koka, journaliste, c'était aussi en France 24 ans. Fiston Koka, qui a été en 1997. Si Kohan fallait tomber dans mon personne. Déjà, il fallait qu'il y ait un poteau. Non. Les gens qui ont été en déco, à mon équipe, ils ont été en sapitron, à l'issou, à l'embi. Au moins, au Fiston Koka, ça a côté bon d'habillement, qu'on l'a été. À ça d'abord, les colons. Donc pour merveille renvoyer et petit poteau. Bah on y a c'est aussi simbaté. Si va baigner chez fumière de chambre, on était à grand frère, aussi soyez bien. Ah mais la route de cigarette c'était bon chambre en dernier. Chambre mamba bovate. Mamba bova. Il y a mais la cigarette c'était. Il y a aucun autre mon montre moi bien le côté gango na lupango ya artiste mon. T'es na constaté. Abi artiste ana sombara montre ana rapona appeler ça ga bangi. N'évitez pardon, maman qui ne l'a pas côté. Mais non, il y a fiston hasard journaliste était, on est homme politique. Comment tu peux partir à Magamouana tu as piqué moi qui mia. Hasard journaliste était, hasard nani. Ah qui a koloba parce que mon aki qui est comme one de konae, mata qui moi n'andinga mabe non. Et l'autre nous a jour anniversaire na ba comment effacer aux abalwa mabe. Ba ko ya ko déborder langage. D'accord, je pense que Néné a quelqu'un le pour la dose un peu bref, comme la souka, je sais pas. Le loga mon Colombo tamanao, so couper sa message. Na ba fidèle internet to benga ba famille ba la partout dans le monde. Na message on peut ça na personne ba mbote. Message on peut ça. Exact. Pour ça le lobby va hypocrite, ça le lobby mutum so c'est pénalité. Quand on ba ah mon so am kolo. Ça le logo c'est ici on se moi que ça bien. Mamba moko ezanga na Néné faut te mano baté batala nazata ni papa te yokutanga vana ndako. Ata ka ba mona taille. Te moko ezanga na 9.100. Les joueurs les plus disciplinés de la RDC. Demi-dieu, le meilleur du monde. Ouais. Le meilleur au monde. Moko ezanga 9.100. Chancel Mbemba, merci beaucoup. Nous avons pas mbolao. Abatelo ebele belé mais na ko boaka bayu maté les brin bangala. Tanya Tandu, Rina Kapa, Vanessa Gombele, Mambo. Ah, makambo eza Seigneur Jésus, Lydia Kadivoire. Ah, ma femme. Ah, ma femme Clomav. Ah, oh, mais bien on ligne makambo eza là. Bayuma bakobwaka maté les brin bangala LB collection. Donc je suis à Yuma, à Tolati veste à rose. Le logement est agima ba rose ba. Voilà moi ba massa nini ma bien habillé. Et la couleur est agini le. Couleur est agini. Cléante Ningo. Ba finance est facile que Dalia Kakuji. La série est facile que c'est toi RTC. Il y a série nanga. En revanche Chantal Kanimbu. On a la sport. On a la c'est combien qu'on soit la toxique. Prise mon boy, na mbongo tam ça $100 na pesa. Par rapport aux journalistes, na bisa moi $100 na pesa Néné à Néné à $100 na yo. Na compte ya film ou na film Néné à joyeux anniversaire. Yande mon abiso.
toza ba journaliste tolinganaka pe nene akelokelo mama mwasi kitoko boye nayemba ta joyeux anniversaire joyeux anniversaire nenea joyeux anniversaire bazozo nasir nene akelokelo afi alava o eza muke pa na yeme o nazaki nango o nakokai nango yango napesi nene vraiment bandeko nanga bolandanga napesi nene ya kelokelo merci pour na 100 $. Nasir Pona kosukisa napesi un grand merci na ya nanga fiston koloke to telema Elsa Patero ya national mon grand frère baboya basamba abosani général kelokelo te ah ya mokonzi monene na walikale comment hôtel internet Kenisha Roston Warrior, général Aba Warrior, tonton Prince Tukuzu, noir mais beau, oncle Blaise Nselema, n'a pas si bien son beauté, si que vous allez Benel Moukoko, n'a pas si bien son n'a pas si bien beauté na cliente de longue jambe, yema ami nanga de kala mami. Ok. Merci beaucoup, on est à la fin. Donc, joyeux anniversaire une fois de plus à Néné à Kelokelo. Je dis un grand merci à La Bomba. Babi bato nyonso, babi mibala fidèle, mikolo babi nga papa abupia. Basi ya fidèle, babi nga mama abupia. Donc ngai papa abupia, La Bomba na pesi yo merci bisika ozali depuis Belgique. Wana merde. Alors en Liège, a sali mo eloro moko boye, donc à valoriser bino ba boire fidèle. Le roi on a dit moi fidèle. Donc maman abupia, Donc on a pesi aussi merci na Eve Bolebe. Merci mes condoléances. La boss Koiba, motema ya mère Cum, Cavalli depuis Paris, Chimène Ilonga, Letitia Chaumba, Nancy Chaumba, la grande dame, Batutu Bolingara Peggy, Titan Cadet et Kassala, Boza vraiment ébélé, Naba Warrior, on a fait un grand merci. On se retrouve à la prochaine, toujours on a film Peggy, Titan France 24, Kalaming et Tendeke. À la prochaine, bye. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Ah bon? J'ai des lignes, mon conduit. This is London. This is London City.